Pasteur Ricky Muzembo naza na posa mbongo. Mbongo oyo ozwaki mbongo na biso na posa nango. Bino ba pasteur bozo fingisaka ba pasteur yango nga penza nga na kende église de réveil. Hey! C'est qu'il faut penza ko mama na nga la mukana sama bele. Pasteur a moyi bitalo na mama kufi likola souci ya mwana boti aza via malonga te. Choko liboso makole komi lokola boso soki e kai ninya wana mwini choko kane lonjozi moyibo che liboso ya koeskokaka batu yo Interpol ekolanda yo tikuna bakozwa okuna bakozwa yo mindele bakozwa yo pona mbongo wana okozongisa mbongo nyonso baliaka te mbongo nyonso baliaka te mbongo wana yo zolingo lia keba balobe no mama no akufa mama no akufi etikali siko mwana na yo après mwana na yo après yo mutu moko tina to uchi poto tondisi manzanza na kingo lokola or baki kotalisa ngo linga po simbisa ngango baki kotalisa ngo njoka manzanza na valeur à $20 na Kishasa a Pasteur Ricky Muzembo Pasteur Ricardo Muzembo mama kufi na pasi ya souci otika mama a pauvre ndaku lokwa ndaku bangulu solo mabe yo kaka ba chaînette minene njoka ba garantie na ba veste yango soko kendo sala commande na Chine moyibi changer vie na yo moyibi pasteur pétage ya moyibi na pesi deni leti raison ba pasteur pétage moyibi zongisa mbongo na biso sino te yo okozala na kimia te ndeka ko bloquer nga na Facebook ndeko bloquer nga na WhatsApp yo bloquer lisusu awawa bloqué na TikTok oyo bloqué moyibi ya Pasteur Muzembo moyibi changer vie na yo mbongo nyonso tu baliaka te liaka ka mabonja oyo zo liaka bandimi na ba délivrance lo couteau zo salaka na poliaka bandimi mbongo omoni 3 jours oyo sali na auditorat 2 semaines oyo baki opia biso mbongo njoko calculer ki 2 semaines yo zo zonga poto Ricky Muzembo nazo belela Ricky Muzembo balobeli ya babola balobeli ya bato apasi balobeli bakolobela likambu na yo partout na ba réseaux sociaux ato bloquer ngai baninga no ba peso ba information o ezoleka na réseaux sociaux na kombo nao moyibi bandimi boya kapana ete moyibi